Egoïnda mabe mal na remercier ba assassin nyoso o bazokanela nga yo. Ba assassin na ndeni. Didier nani? Didier Lokese. Ndeni nani? Didier Ngando. Ndeni nani? Ou comment va comment le comme ça en français Lacoste Didier Ngando. Non, Didier Lacoste aza star mboka o ya. Star oyebi ya baboma batu na kombo na aza kulune. Na ndeni. Oh. Didier Lokese moni ti omona bana mombele banda obotola ba téléphone na ngabu kota ba mettre tete ye. Ye ndenge nini asala ni. Aza kulune azaka na machete. Mwe ba camarade ne ba lekite ba ebisinga na machete. Tozoluka yo, tozoluka musée. Nazo ebate bozoluki la biso nini tozala makambo ya musique. Est-ce que vous avez manqué respect? Na manqué ye. Mutu azanga ba manka kete ba yebisaka ye. Mutu azanga nini? Mutu azanga ba manka kete ba yebisaka ye. Mutu azwa de ba manka kaye. Ngai yampaka. Soki. Faire rigola atondi si stade oyote ngai na kutanga lisu komona ye na munoko na nga te. Après na komi kolobela na nga tonton Denis Lesi ponenge azana ba cancer na ye apakola ba jaribu ba tenovat akoma na akila faute. Ngamo déjà plein na sala elobi na Kasamulu nga leki la coste na 6. Yo leki la coste na 6. Sika. Et puis les 24 alba kanga changba la changba stade de Mama. Dala toko ke na mana mutoko mo ande bana changba olanda nga ba utika. Yampaka. Oh, Yampaka. Ngam nazo. Bata boisa pe ba okatsa te. Batika liga kuna pa roga. Bata braza ba roya. Roga. Bon, yo teke roga o indisa. A indisa ni. A obetani wanza musique ya mbunda. Yende il faut ça concours na concurrence na shiga ou bien na président Bamunia. Président Bamunia. Ouais mabeleli. Azobeta kimongo trap. Stade sali plenty. Berlif kanga mambo. Yampaka otika kolobela komba faire golo mo lobela Denis Lesi. Po yende azana tampo. Na boy na ngana luko mutu mo pembe ba bangi pembe ngaso na kepa mutu tampo. Batu bayate obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation ko la ardoise. Mais avec divin, bah invitation en bois. Netika kabasali mon Joseph Tata Moboko grand menuisier. Bah invitation en carton. N'a pas follow nango. Jardin d'Éden. Invitation boy. Bango ya mukolo fait tilata mabe. Maison divine. A bossa libinote. A tchelibinope promotion ngolé ya pamba. Maison divine. Bali ngambo kaboete. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Congolais solo. Chaud. Émission Lelo est à la pédane chaud. Bienvenue à tous ceux qui nous suivent à ce net moment sur votre chaîne Congo Esengo officiel plus qui veut dire KO TV. Show pena show émission Lelo za pena show na ndengo sarana te mena suka tolala na biso na lopo tolinga kimia. Tolinga na biso kimia tolinga matata te tolinga boye te. Lelo na solo la na yampaka na 20 minutes ali solo. Nampaka sa jamboka. Ah? Comme on a 25 mai, 20 minutes ndé à l'isolo na 5 minutes à ma banga. 20 minutes à l'isolo, 5 minutes à ma banga na lobby émission et à ma ramba show. Berlif kanga mam no ebiso mon émission. Et vous maîtriser ma rambo, et vous stabiliser ma rambo za kimia Berlif na maintenant linga otang sala aboy. Atali banda caméra linga opena sala aboy. Show tolala na lo. Un grand merci. Berlif n'a mette c'est ma BCB bas. C'est à Rupola. C'est à Rubeba. Berlif n'a mette. Un grand merci à toi, général manager Clovis Fimpa. Yebenaza manager Katifola, un grand merci à toi. Pourquoi pas à Jansilo Maibro, mon ami de tout le temps. Et pourquoi pas à Yampaka, Venabiso Sajamboka. Non, ça la peine à. Nicolo na benge vena biso mo goy pa ko ça déjà entraîné. Musenzi aza Musenzi. Mutoyo ata a comprendre SMT a rokufa Musenzi pour comprendre SMT. Ah peut to lobela maramba ba senzi te. To pesa pe ba senzi espace te yampaka bonjour.
Bonjour, bonjour, na balandinier sur la télévision. Des gars, ils ont habillé Boda Fashion l'immortel, puis ça, Yves Cléter, Mobali, et puis mettre CD à l'amba, Star Azaramoro, Star Mido, Christelle Mata, Zikanda, et à mettre Thierry Kakiaz na boutique na bango Dover Coopération, et puis ce na zongi, nyon se rouleka, c'est la meilleure roulekate. Maya tout moi, ma moto. Est-ce que vous avez une août conférence de presse sortie officielle? Sortie officielle, na biso donc, ils ont le mois d'août. Bah, tu vas comprendre sens, il y a l'amba, et puis. Bah, vous comprendre. Irango Biuma. Mutu ya train charge à famille à Mantimba donc eza ba griffe pa pamba te za la ramutu moi ça a commis combo mo bonanda na bango Gaël Mayamba vraiment charge ya Kasangulu lobi na zaina Kasangulu ba golo Kasangulu ba bengisenga donc danger na ebike lelo vraiment il faut solo là ya paka boni ba préparatif ya le 24 juin zande nizo kende ba préparatif ezo kende kitoko vraiment pour netinga boina Gaulois. Donc quand on parle de Gaulois, on a ça pour faire rigoler. Donc préparatif déjà faire rigoler c'est long, il faut qu'il y ait malam. Oh nion sur ça faire rigoler t'es à mon pépé, foula mon pépé. Mais Siko par rapport à la directive, toi on a posé ça sur information sérieux au PCBiso. La préparation ça à côté chanter, papa avec côté oyemba cop mais la préparation ça du côté organisation et presse, tout le monde a ba stade ba tout mususu presse bazala na espace T. Presse bazala na espace T. Est-ce que vous avez ça peut place pour la presse? Blaise Mampouya et Mamazolo ba Doudou Clément Aebi pour na nini presse on est à mambo kutu précis très des fois sur la nabine pour il faut sur et ça l'aura tendance mais non bien ce te soli bien l'aura tendance à outil mikili à poto à 8 ans et belé tant oui azalaka na musalo ezaki na ba norme mususu lelo comment na ba norme mususu c'est ça malora ya azalaka mingi na télévision lelo YouTube et a plus que télévision. Et ça que bateau baza sur le terrain. Bateau batara YouTube faut pas indiquer que au moni lelo na mokili ya YouTube eza boye. Bateau mususu yo e bara c'est le passé. Bazara lisusu pas même dans actualité. Même bateau batala bango te faut tala que bazota la wapi pe bazota la nini to sala nini pe po na nini. To koyi ko mema na sentiment te po na ke ye camarade nanga ye nani bongonde mabi. Ah OK. Ce bon na camarade nanga to kozongisa kisinjo. Tosa nini? Tokozongisa Kisinjora. Pona nini? Asala musala bien. Marketing Kisinjora wana cop nae. Yampaka. Ah ouais, type bokana lo. On monte à bisoni. Na pesi mbote. Toza na besoin de marketing ya bien. Poni so batu ba oninga ba sala lelo to sali ba 2 mois avant. Donc autres mon arrêt ezaka toujours rempli. Oh déjà batu da ba sala déjà. Tozo ngato créer ya sikezati. To fabriquer batu non. Nyonso ya kitoko c'est les cas concert et papa avait fait rigola et gozala plein donc ngalobi na uta na kende ti Kasangulu batu ya Kasangulu batinde mbongo basomela bango 100 billets donc na longwe Kasangulu na longwe Kinshasa 18h na komi Kasangulu 20h et quelques na fana Kasangulu muke na longwe 22h na komi Kinshasa 23h et quelques donc erwan zele za rapoleli na kende na po bazola que bazana amour ya artiste na bango. Okay. Yapaka rapidement. Lelo a tout le monde a mbongo zo ta baza, zoya ba journaliste bazo kenne, ba communicateur bazo kenne. Ah toi na show na pesi masa na de longues jambes chroniqueur a mundo lo wa ngai et puis ambenga. Na pesi pena mbote belé. Nabi l'art peneye. Paka. L'art baza. Au sandel. Ah baby obi le charge à yolona Louvière dans à Bruxelles wanana bon c'est mon ngana za Gaulois ngana za pona mbongo te ngana linga faire rigola c'est mamba mbongo ngana za na leki na millionnaire les lozo kabola batu ba hectare madame na lo mamba famille na biso ke na lo ba kombo ya batu ya msuto zo ela mbongo mambu oyo batu ba ko ela mbongo te nga esika nyonso muto otanga kombo ya feri na lo bakaka amen nga esika nyonso muto lo bakaka kombo ya feri to lobi roga sora chemukie neti pona nani Pola okende braza. Na ok tena ke bukani. Na ok tena. Yo rezo ba 500 ba 1000 o baninga ba zote. To so labo. Ya para pousa na pena pemena. Na so anonsi ko bu na bi emsu mabe ya na Sweden. So abia tindela nga otindela nga 500. Kwento lo bazé de le noir so abia tinda otindela nga 500. Donc alors to ko banga 500 t
pona ke esali tokoki kobanga eloko moko te nga 500 eza eloko te Jacques Fundu soit tindelanga otindelanga Gino Mbemba Jogo il connaît les ballons et les ballons aussi il connaît a otindelanga to même na loyenge te omoni bato bazolanda mongo na biye bon yo poke braza tende te nga compagnie lenga te kapika embela suédoise et puis mabi na Suède diani mbo na Suède kopona ateye na limite ko kene poza excuse-moi patriote ouais. Donc les lobbies non sont au boza bato boza musa so bozo soutenir Frère Gola et ça pour intérêt ça pour na boza na besoin de la bonne musique. Faire premièrement il fait la bonne musique aza lumière et puis tala ya rumba na biso na mboka oyo yampaka et dernièrement to sala une émission ozo komba na bengani molimo Fadam na bengani molimo Watanabe ko lelo sko Fadam ezati ba longole yango un mot pour na maramba Fadam. Bon, on a compris. Quand il faut la vision. Bonjour. Voilà, on a boyi quand il faut là. Nazomona Fadam ego Simba, Fadam pe yango et Simbi donc. Nabage ego Simba te yango, Fadam le lopé et Simbité. Donc il fallait. Yo ebagi neni ke Fadam ego Simba. Non, lobi pour muto nyoso bundisaka mwana étiquette Simba raté. Toza prière rose au biso ba catholique tout ça là pour faire rigoler ça étiquette ya musique congolaise papa na kufa kala na 97. On fait la bouni na vie na pas si la musique si le nom est vraiment ça dans les que Yves Nour d'argent Jonathan Makengo prêtre na que Ego Simba Fadam Ego Zalati yo ebeke Fadam na ebaki au monter les tricherie déjà on est bon négocier qui bolongo la Fadam vanda maya avant ba négocier la date de bango le 24 na bien mamona bango bazo na basala wana eza mambe ba tricherie faire go la za mona mboka ayembela mbongo ya mboka o toliaka franc congolais à patriote donc il fallait qu'on fasse Golande habite oh tout ba osala na ba théâtre na bango moko ba yeba ike ande to na terrain piste to kokate piste eza vraiment faire Gola donc le 24 juin na ba tout ba oya lundi na oya na bango ba uti ba sankusu banane ba fanatique ba uti ba sankusu sur place à Rolala est-ce que ba zela no ya paka ba livre ngameti kanyela nga pena place lundi oya na ba uti ba san Basankusu. Les grands sapeurs. Les grands sapeurs, il y a des griffes, na pesio mbote. Ayebi mamto solo moi ba ya ba uti basankusu. Ya mpaka déjà nengo solo ya ba griffes bo seke marambo za bien. Ba ye concert. Seke marambo za bien. Ngaza nazarana batuka ataso mutu abengi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ngala mutu te intérêt ba. Te wana na yebi yoza ya kata. Okata yebi ke na solo mutu so abengi ata pesio valet. Foza na yebi. C'est ça. Donc neto za bato basankusu ba yi. Talebele donc il fallait que tu n'ailles na bango na bisi bango bozila na senga nzela na ke et pas que les chaud pour basa ko souper baga moto bon biso ba Équateur boka moto donc bato basa ko souper ozala egoinda donc egoinda mabe mal na remercier ba assassin nyonso o bazokanela nga ya yolo ba assassin na ndeni Venanga Frank Aembe ege na pesio mbote de bala Junior Wing et na pesio mbote na bia ba assassin Didier Lokese. Didier nani? Didier Lokese. Nde nani? Didier Ngando. Nde nani? Ou comment va comme ça on a français Lacoste Didier Ngando. Non, Didier Lacoste aza star mboka o ya pa. Star oyebi ya baboma batu na kombo na aza kulune. Nandeni. Oh. Didier Lokese omoni ti omona bana mombele banda obotola ba téléphone na ngabu kota ba mettre tete ye. Ye nini asala ni aza kulunera za kana machete umwe ba camarade ne ba lekite ba ebisinga na machete tozoluka yo tozoluka musée nazo ebate bozolukila biso nini tozala makamu ya musique ya DJ Sabin Magali Kumu Carlos Bila ya Mireille Totokani bozolukila biso nini est-ce que vous avez manqué respect na manqué ye mutu azanga ba manka kete ba yebisaka ye mutu azanga nini mutu azanga ba manka kete ba yebisaka ye mutu azwa nde ba manka kai po ozana besoin intérêt pa na ye Berli fungamento moni partout otini la ngata na privé mutu azanga basara nini ba manka kete ezake ba yebisi omwene na yebisi bi wana pas zanga so mutu azota mwana mke omwene na manke donc ekoma bo ya zana ngote so ngana ko manke ya nini na yebisi nde ye oyebisa ke nini po koma la po ke facile ngana zo sula na vie ke po via zo beta date ya zo beta za sortie officielle ya partie ya batu ya Idiofa au place akenda ba komisaka mwana liboso ya Idiofa sortie nango eza
so yazo beta na sens wana mais bazoni ngaba memango soki na sens nini ngamo déjà plein na sala lobi na Kasangulu ngale ki la coste na 6 yo leki la coste na 6 sika et puis les 24 ba kanga changba la changba ya stade de Marseille tala toko ke na mana mutoko mo ande bana changba olanda ba otika yampaka yampaka ngam nazo bata braza pe ba okatsa te batika liga kuna paroga bata braza ba roya isha linguna zawana ute braza roya na bango debora ngani na ebike aroya na bango nyeso ba roya inga kasika manga na batu tu ba roya awa braza otika la polele miibi nyoso basasa na banibongo ba okota kuna ba ozwa biloko roga bon yebte ke roga roindisa awindisa nini awobeta nini wanza muziki ya mbunda yende ifasa concours na concurrence na shiga ou bien na président Bambunyama président Bambunyama ouais mabeleli azobeta kimongo trap abeta kimongo trap yolela mame yanga yaka yo yolela kimongo trap zomwa mamde ke nyose komi na trap ba kwiti trap pays kwiti trap skona na cha kwiti trap mais quoi tokoloba mamna bango te tozo sika kaka tozo sika biso na bino kara mais boyebaka kapika embela sedoise boyebaka vraiment jour wana en tout cas commandant terminator na IP crime na pesio mbote commandant terminator kanga bango tika biso kanga bango pena tika biso mutu atie lox na âge à 40 ans c'est que mutu ebebi yampaka nani soit lox ba vivemba kilo mboka ebi na da savula suka na bebe ba ebi mamna zo ndache lox na 40 ans c'est que mutu ebebi ebebi ko eza ba âge musu batara lox te webi lox alingala c'est quoi suki mikunza suki nini suki mikunza Berli vramete Berli Berli vramete c'est beba c'est mabe c'est pola c'est arupola Naftali Rabazani la maman de Djibril la PC Mboti ya on a solo maman nazo expliquer ba te bele bazo comprendre en côté non maman nazo expliquer faut pas ta maison mère puis ba bi posta de Simba faut bolongo la clipage vie jaloux la chaîne na bin t'es bon na limite que vient son na kolo ba mamba bongo wana za papa mukolo aza responsable aza maman bele totika ko luka ba polémique mususu ko banani ba luka ka bato balandala ne bon yo biso ba goigo était pozo mbongo il faut luka makambo eza ba goigo mutu bazo pousser vie na mambwana or que tangu faire rigola les kabi ba yaya na nganyo so ya wingi baza est-ce que ka robe ba papa na nga non robe ba yaya na nyonso apesi invitation et pas ya mutu nyonso ils ont dit 40 jours mais ben invitation bengi banana na ba bien mutu nyonso abinga mutu nyonso ndeni est-ce que ça va bon mais oui mutu nyonso Jacques Fundu mutu nyonso il faut ya donc to bengi si mutu nyonso mais ngana wiki bengi skarebo nous savons bengi été te na bien na invitation pe batanga kombo batu nyonso te nani boyaka ezaki émission batu tant donc tant le bi bayaya na nga wingi abandi na numéro 1 président JB Mpiana ti na ye fait rigola po ya oza po mutu asuki sakezaki ti abandi alobi bayaya na nga nyonso donc abandi na bayaya na nyonso na alimbunda azaiti noko lias azaiti Kaluji Blaise Boula vient na biso azaiti donc o nyonso azali ya ye donc eza obligation asengi bayaya na ye bazala bamona ndenge a décortiquer na bi ngalia nganda Kelian dinaguna Melin vraiment na Melin na bi star mido ngana tout ça wana kitoko moi il peut que ba warrior bobeta match mon à chaque ata sanga ba lenda betina vita ba kosi luvunu biso to sara plein na biso yampaka rasire biso so le lobo sali plainte soki to sali plainte na tiki ko loba kombo ya faire gola na munoko na ngai o nazana mo sérieux na moi soki to sali plainte mettre cette balébé les portemonnaies magique et puis mettre Manu Mwendo président à vie et puis mon vieux Guilhem Mwendo ceux qui biso to sali plainte Micha Mulongo Junior Luba et puis John Ka charge à GB matiki kolomba kombo ya faire na munoko na komi koloba kombo ya Denis Lesi ponika kombo ya Denis Lesi po yende mutazana cancer po bato cancer batara bango kama kasi cancer cancer za wapi cancer à qui la faute à qui la faute Denis Lesi tant somba ba produit na tindaka
batunaka à qui la faute yo tiki chocolat na yo ezali batunaka à qui la faute donc yangona donc na bike ba golwa ba gladiateur donc soki stade de sali plainte berlif kanga mambo yampaka otika kolobela komba faire golo mo lobela deniles po yende azana tampo na boy na ngana luko mutu moka pembe ba bangi pembe ngaso na kepa mutu a tampo ozomona degré dimension inspiration na poso za pembe na micro po lo bango bien degré ma inspiration so ke berlif no lingo lo bango cheli bobo ngai yampaka na bi Yves Cléter mobile azotala ngai c'est mabange za tana azotala nga boda fashion azotanga nazola pandai na kombo abatu star mi de 3 fois azotala ngai soki faire rigola atondi si stade oyote ngai na kutanga lisu komona ye na munoko na nga te après ça la continuité après na komi kolobela na nga tonton Denis Lesi ponenge azana ba cancer na ye apakola ba jaribu ba tenovat akoma na akila faute na asir batutu ba olanda biso commandant Terminator na pesi mbote olanda biso batu o tu balanda biso po mission ndeza boye lobito lelo kaka bomo nango da ba 20k biso ezana ngo ba Gilles Semo baza ba doli chala ko émission 20 t 32 était na bani da omoni da ba 20k mata OK na na so mona la journée mo 45000 donc eza déjà bongo déjà neto so la boye derrière baza partout dans le monde bagolo ya boma ya nini nyonso donc bagolo baza trop motivé na ndima kiteke mususu bagolo ya kasangulu ikozala ke oui tokozwa babiye nenga msonga babiye tozana besoin totinda $100 osombela biso babiye batindi $100 na bango Gaël Mayemba vraiment président Mayamba na sombi babiye pe batindi sumbongo na zui moto longwa awa tika sangulu donc félicitations na sala sacrifice on eza pona kombo ya faire rigola natale ke azali artiste oyo ngana linga ngaza golwa dans le sang batu bakoyi ko sala longwe bakolongola pe muto wa secrétaire ko longwa mais supporter à l'Omouarate fanatique à l'Omouarate atika laka seko na seko yango toza différent na batu intérêt na biso batu non intérêt to ara différent ngana zali supporter ya faire la sacrifice on a ça qui lobby na ko pe sala accident na rana bana ngape mona na tiki bango ko kende kozonga na nzela ne koma molili bazo poussa lisu nzela poka na zo imonga batu na maboko na yena non de na zo ki yango abisinga neto tine monga to sangisi mbongo bakomona nga moins sérieux na bise ngape na osala ke yo zala moins sérieux te ke ibna na yeni loko na tina butu bango babisinga non tondima kite nga si bango za normal les abiloko na bino siko ba yena isu na étape 100 polo siko mikolo na zo lobelaka faire na leki na nga ya millionnaire type Bukana donc mutu nyonso to sala na mamba faire so to yena ba intérêt to kosa lukana no bunda vina yo après zo lo ba mamba faire pour ceux qui te zo lukaka to tala ka pas faire na ozo $1 to mi bomana on est inga siko type Bukana azoka bola bitar azosala mamba belé leki na nga millionnaire donc leki na nga o ngai na tikela donc leki na nga ya millionnaire ko ngape na zo hectare type Bukana ponandi ate hectare type Bukana ne mission na nga kombo zala ka type Bukana so yambi ampaka ata hectare ti ata 20 sur 20 et ça loni était elote OK na mona na lobela kaka na ebi type Bukana to so la ka bongo na ebi ba golwanya so boza partout oyo bozo soutenir nyonso ba fan club ba nini président Dilor kane ezalaka ezala bongo ezala eloko yi changer te biso to toni sa stade suka 12 au moins match c'est golo match ya Zaïre Congo Afrique du Sud donc ya match mbala muta biscuit na suka tindi ka bamba musa sati donc na 12h déjà bien écoute batio ba mutu match à la stade na 10h d'après to na isiko batu ba ko mutu na sku yango bato ba leki nzila ko na bien tout ça na ba plein o salemi na stade ou plein à wingi suka na plein à Fali Poupa nous plein à Pape ya Molimo Santo bino sikonda ba plein wana bo définir ba plein na bino na plein union sacrée donc na plein union sacrée biso tozo sangisa Pape union sacrée wingi
Et bon, ouais, Fali Poupa. Malata e bolole omoni pede abotoli e mobali akomi kolela lela malata e bolole dis-moi non et bien ok l'album na réseau bima c'est malata bolole pede abotoli e mobali baninga ba beta yu arena mama Mickey biscuit tout États-Unis biscuit mama Mickey tout États-Unis tu es in se mais là le on a expliqué le mongo orchestre oh et sali exemple à 10 ans on a 10 ans et voyage raté et a facilité et voyage raté na nègre ko kende am sous États-Unis et que États-Unis peut orchestre mon maison mais c'est pas facile Charlie Kabe en a des États-Unis à Ilmam mais Marambo to solo lo ba Fabregas ba motina ba misa ba vacances des États-Unis na tout ni hein ko linarate so to betama ma faire au côté ba Fabregas na zo défendre que faire rigola Fabregas est engagé. C'est comment on bablo Il y a Gina. Non. Il y a banani. Na ba Gina. Et ça mambo ou eza pam bati. Tout ça li combien de temps de voyage arrêté? 18 ans. 18 ans. Au longoli mutu mo akenda poto il y a 10 ans. Au même les sous na grand monde. Les loba OK c'est bien que les États-Unis ya ko loba loba. Biso kenda ka state. Biso boime, biso OK na biso makite. Makite pour na ban examen d'état. Biso ba mse ba zozo diplôme to kei kaka po ba beta des concerts pe bazongi na date to lubaki mutu akimité et ça mamba féliciter donc c'est que na jet set ba vivra bien c'est que ba kima orchestre ou ba kima rap orchestre il y a ba difficulté moi mobali danseuse na bon benga mobali no mona na Kikongo chérie Tsumbila mono Thompson ko na inzo memela batsarata mo media avec n'a pas quoi on t'a côté on a non solo là non le baki comme bien non solo là vraiment Laetitia Moussa on a pensé voter non solo là n'a pas non solo là brutalement to solo là na pembe donc ce que orchestre on est kenda qui c'est que baza na état ya bien nyonso ekokaka mpo na vie ya mutu te mutu nyonso azalaka na défaut ezalaka et tout félicitations na Laura Tendance vraiment aosala mosala na ye kitoko Laura Tendance aosala mosala na ye kitoko mais jusque là ba chaîne non topusani te mpona tobanda promotion pour promotion da tosala mais liste fo ezala photo babadge toyeba mais bazalaki lobby bazalaki vraiment bazalaki lobby nde bazalaki nayebi ke ba soleil lobby nde bazali ba soleil nde maman ezokende bon ezana ngo kitoko eza na problème moko déjà bazalaki oui lobby biso tozate c'est que biso tozate oh c'est que bozate babi boza ba koki koloba te ke ba lobby ezaki makambo ezokende so bozate zela mbalo ya sima nzamba opambola na stade de Martin soki ozate zela mbalo ya sima Zamba kopambola yo biso pe tokozala te na keyo na nyonso vraiment bosali po na biso bosali vraie promotion po na biso donc mais ya biso pe tozala po to benna moke bakati biso comment mona keyo ko lelango vraiment biso da tozana ba AG tozana ba général manager ba keyo to ko lela mona te général manager place ça I jet you shot for you again il faut être dit et solide nous sommes solides donc neto za ba golwa nyonso ba gladiateur place boza to e ba ke souci na biso ezali ke récite ya stade oyo ezali soki lelo nazoka likanisi ya msuke tout ça la golwa libéral nazoka mpona guerre mutu te nazoka mpona monaka projet oyo tozana non tozala to panza sango malamu donc tant baloba sango malamu a faire rigola ekokende ekopanza na mokili mobimba eza grâce na biso to panza yango mokili mobimba lelo eza boye to bengisi pe ba au moins ba ndeko nyonso baye lelo bazali na réunion inter félicitations baye po baya mais tout ça là nyonso ok na sepeli karapo webi ke da to sala gitu to sali da tout donc bango pe ba continuer à partir etikalo ça na partie mo e continuer na ngote to sali nyonso mon vieux Stani Lukusa na matadi boye baba gulwa nyonso boa partout to sala nyonso nde to sala na biso nyonso ezaka ke mutu na lupango na ye asa nyonso ebisi batu moka bon non excuse longola nga sali alors aboke zo bato pe no ba salarié loroté bon ezake omoni makambo eso kende to mema ba
nazo expliquer ba fanatique po ezo za na bato ya musu bazo sula to me mama musu na ba divergence ti pe na ba polémique ti soki lelo mama nyonso ezo kende boui po ezo kende bien soki lelo to za ba chaîne musu to bundi net ba muna ba chaîne belé to bundi soki lelo ya musu to kolinga to bakolinga bakanga tantine Laurent mabe aza mabeti aza muto azaka na mboka ote eza ba réalité musu faut ba expliquer matala la TV. Bien sûr, lelo eza internet. On te bien la TV. Ou ata la TV. Soki na kota l'internet. Ayebi bato batsali promotion na bato batali sarama mba faire rigola. C'est vrai, mamutu bozolo ba eza ya mabete eloko mususu ekoki kozala ke muta salaki yango abosani a rattraper yango. Na yebi ke bato nyonso o bozali pona kubundela faire rigola tozana bino kaka même moral. Eza te soni po biso neti biso boui. Neti na kolo ba biso. Nga za défenseur. Ba petit nanga gouvé to ba ibula ba journaliste to ba fiston frappe to roi artir pouloulou to ba to belé olimbisanga na ba kombo so to bongo biso to bato to zayanda na fête ba ya maraba pa po bino boza au milieu du village donc nous sommes des bapaya les années temps na bino bapaya bo grignoter po biso to grignotara déjà. Pour ngane na zaboui nazana mutuka bakabela nga pona kombo ya faire rigola. Donc né na zaboui nazane loko ekoki bangisa nga pona faire rigola te. On a un grignotage te bo grignoter. Malorant ba grignoter. Les mégas à manger, à boire les mégas, les crédits. Te ya au foot abiso te mutasala mamana ya papa Hervé. Yeba che wana pa koma ba kombo ba chaîne. Déjà za aza mutu ya yambo. Na likambo wana. Nakosenga pe na ndenga mabete soki pe bakoki kobengisa Charlie Prince et Salabi Nathan oyo to na biso na temps guerre te guerre eza ateza na unaganda souci na biso esila le 24 donc oyo nyonso azalaka utile pour na makambo ya faire rigola aza utile tina suka et puis na suki sinana pesa mbote donc et puis vraiment les Éphésiens de Yolo les 30 juin au tour la marche de santé chez Mandingari il faut y avoir nos invités les 30 juin tolinga Mandingari na tina donc net aux abouye ba Éphésiens so Peter Kabangu Ozembo Glody Jogo Mbodi Mayuku batu tout donc toye baké les 30 juin ingénieur Maraboué Mile Wazabanga le 30 juin et puis nabi que le 24 nous en abino vraiment na ke na biso Congo et Sengo donc Congo poza mboko et Sengo yango bo pesa Congo et Sengo sous a et Sengo ne Sengo bo partager bo liker tout ça l'émission toujours expliquer bino que stade des martyrs faire rigola et c'est Simbi. OK. On est arrivé à la fin de notre émission, c'était là Yampaka toujours penata solo là. Par rapport à stade de martyr à faire rigola ba point le lotobi polémique ti le lopene zaki to sur la ba point social ni organisation kota ya média organisation kota boy to zupena avec l'éclaircissement surtout un grand merci à toi commandant Terminator na IP crime kanga bango tika biso to on a problème dans l'état dernier mot nanga émission eza Musenzi restera Musenzi. Si vous comprenez SMT à Toromina ba million Rosalara Musenzi qui Musenzi za maladie incurable nde yampaka lobara bowele la rotanga ba maths bowele la ba chimie ba nini bobosana ka SMP makambo SM ya accompagner biso tina nkunda ils ont le seul cours où ils ont na kibomoto éducation civique et morale. Un grand merci à toi Berlive ngamete Ngamenti you et c'est ma BC Beba. Un grand merci au gouverneur de Washington. Ah ngaye, bat basenga libanga ya Berlin, c'est à Pola, c'est à Beba. C'est ma B. On se retrouve prochainement sur votre chaîne. Batu bayate, obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation au la ardoise. Mais avec divers, invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow nango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, moi, mon colo fait il a ta mabe. Maison divers. À Bossa Libinoté. À Tchelibinoté promotion. Angolais à Pamba. Maison divers. Balingambo Kaboete. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow!
considérer. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Congolais solo.